Tous en relation. Ouais. Regardez ce qui va se passer ici. Nous cause à la soboza matata. Okola tante chance. Ni kenana matata kuna na tante chance soko isimba na tika lipuna. Ya on a tuni. Donc aux 100% célibataire. Vie à moutouza tantôt plutôt té. Na meka ou non. Pour ça meka okina libunga. Et bon yo posa 100% célibataire. Donc c'est pas ça un papa bana na baya mbale. Bon balinganga bien sûr mais que na considérer na considératé. Pour le moment bon c'est pas rendre moko. Donc la relation pina qui amoureuse. Exactement. Merci. Ok, ngasi ko natikali na question ya suka pona bino mibale, pona ndeko na biso mobali awa ezali oui ou non. Na utune na yeba colonie. Oui, tuna. Azé colonie. 100% bandu. C'est bon yo. Na za 100% mango. Ok. Na tuna lisusu kasi ezali oui ou non. Est-ce possible leki non? Oui hein. Ok. Merci. Et bongo kasi pona yo ezali oui ou non. Na retourne question. Bakisa. Oh my God! Ah bien avant nanji. Ouais. Papa maman baza? Maman zali mais papa zati. Bolimbisa na ndenge na traîner boy pour maman bolingo. Bakina na ngote bon te. Bolingo eza vie mobimba mo. So ça l'aventure on perdre. Na tuna lisusu? Non, tout na ici. Na tuna OK. Pona ndeko mwasi ezali oui ou non. Non. Ponite. Bon, ça bien. Ça bien, ma minute ça bien. C'est le cas quand mon homme qui a passabilité. Merci. Oh mince. Mais nous sont normal. Merci. Et bon kasi pona yo, so komoni Judith quelque part, aza mutoko za motan o solana ye. Te. So na moni na nzela na hotel msaite. Parce qu'il y a za baguna ngate. Nini sale bagunote. Bon, comment on est kaka, ce qui est bon, ils ont vraiment bien été. Donc c'est ça. Merci. Mais sinon quand même ça va. Comme on a eu âge, na raison au pasuli ballon. Comme on a rit, na 25 ans d'âge. On a passé le ballon, elle a dit bien, elle a peu bien. Mais on a passé le ballon pour la CPLT. Ouais, la CPLT. La dernière qui importait, c'est pas l'anga. Au moins, importait, c'est pas l'anga. Si on a coûté la moitié. Mais, t'es la CPLT. Ouais, la CPLT. Merci. Bon, par rapport à la répondre, par rapport à Nubi, importer ce coûté la moitié. Là, ils ont droit à yo. Mais tu vois, droit, ceux qui ont ça, leur monde importer au père, il a raison. Tu vois. Mais qui importait, c'est parce que pour nos sauvages. Vous comprenez, non, il y a bon coutume et on regrette. Bon. Nous aussi rarement pas naé à quoi que ça peut sonner mi sabat. Il y a un moni na bangi. Donc au itikali ça non normal. Aza vraiment très bien habillé mané c'est bon. Merci. Au bangi si Judith. Alobe koyo que ça epé soni na mi sabat. Aza bajar na yo? Ah, malheureusement non. Té, déjà on a té. Poanité. Tout détail té mais à mon comme ta kala mais genre on a été. Azo mona âge nini? Nana 24 ans na kosi. Et ya zo ba so balata blamba ba sersi, deti biso to nga komi batela nzoto, poto pesa na valeur. Fona na tabiema o e pressé ngai. Donc ce qui na bagune c'est na zati. Ngapi na baguna ngana lingola telamba vraiment mingi sercité pour na se protéger. Na mi pesa respect na nzoto nanga. Donc c'est normal. Mais 24 ans, ça te colle pas. On dirait que tu as carrément faut bandir au talent. C'est normal, 24 ans. Donc, on a dans samba. C'est quand tu as des kubinoki. Na kubite naza bien. Yonde sko munene emso meli vitamine. Il y a bien un sport. Il y a sport. Il y a bien un sport. So, c'est singla ou ngomo na masse makasi. Non. Pour ceux qui y a masse et y a partout, ni amunye ka likolo munene na masoko. Côté mususu za mukie. Il y a sport, il y a bien. Non, ndetinga on a la taille ya sport on a pression on te pour masoko leki minene odenda. C'est ça? Ndetinga naza na nene te mais moi quantité. Parce que mobali so aza masoko minene to tambola ba deux fois. Et simba te wana peut peser. Et pas la biso vraiment logique ya makasi électricité. Merci.
aza bagu ya basi olingaka Moi, c'est un esika bona maputa. Moi, t'es que. naza femme africaine Simba te. fona manifester ki femme Ngali. soki yalinga basi balataka trop sexy Actualité. ndeti biso na carré na nga na ndako na biso eleka te donc tema naza femme fona se manifester okola Dans femme le sexy, t'es mon là, Ouais. tu En plus naza mama t'es beauté. na elateli na ye na suki na arni donc nga alinga mbala masi moke boye na mbeto biso nyonso ya mike tokweya Et so bine lambo kosi. te na bi elamba te na bi mokie Soki na elamba nga alingaka kosi. mobali ya masi yo Lelo oza olatisa mokie makolo, bebe atoleka, donc oleka te kare opa mama biso obwakelo mai Toleka, toleka. chéri olati na yo bien toke na biso boye toke merci tokoki kozwa nkombo na yo age na raison opasoli balon kombo na nga Judith na na 24 ans na pasoli premièrement na pasoli balon mpo bagu ya mibali na nga balingaka aza mwa masi mais ya mibale aza très bien aza kitoko donc habillement na ye ça va mais mpo na opasola balon kaka mpo nalingaka mwa masi taka biso bakwede tolingaka mwa mobali moko baza mwa présentable mais nyonso normal okokomisa ye mpe monene te soki ekoleka mpe ekoza passable so olingi moto oluka okomisa na niveau oyo olingi soki aotianga l'aise nga mpe na olinga aza l'aise mpo azala présentable nde na préféré non c'est normal c'est ça azali bajare ya basi olingaka Non. mpo ani te Kotala déjà so naza na ye moko mokolo na ngai. Donc eko simba te. Ba gu na ngai te. merci kombo na ngai Judith na na 24 ans na pasoli balon mpo aza bien aza vraiment mpo na ngai namoni aza très bien alati bien mais eloko moko kaka na oboya mpo mpa na biso logique ezala makasi malgré tout artiste ne babilo ne osala lors disco eleka te mais kotala boye pas mal a bien elo ebangisinga kaka lors D'abord, chez Moutoura na apparence. te na apparence te bien sûr mais moto moto ayebaka logique bavanda nango epa na bango mwana mwana aza na balwa na ye autana nango selon biso ndenge tokendela na ndako kotala boye baboya te aza bien mais est ce que kolingaka kata suki po eza art na ye olingaka kokata suki Souligner ma casse tout le monde. Pourquoi pas? aza baguno Te, abagundanga te. mpo ani te Aza trop, hein? Trop malili, trop. Ok. c'est normal nazala bongo osala nde nazali Seyebi nzambe mingi. eza mpona koyeba nzambe te motu mosusu ayebi nzambe mpe me aza na ye makambo lolenge lolenge me nga mpe nayebi nanga nzambe te me naza nanga kimia donc eza nango kaka françois motu ndenge azali Donc piercing pe wana pe mususu. merci kombo na yo age na raison opasoli balon kombo na ngai Judith na na 24 ans na pasoli balon mpo aza mibale batai nga alingaka te premièrement kotambola na physiquement boye mpo na nga nde nalingaka bafrançois mibali namoni mwa moke na pasoli balon merci aza bajare basi olingaka aza bajare ya bamef nalingaka te parce que na préféra mwasi azala libumu plate et moi dessin oyelakisa vraiment ke différence ya mwasi na mobali mais namoni aza trop droit merci ekomelanga donc fo natia vi nanga sérieux mpona luka moto kopesa mwana nanga maturité ya bien donc comme ça okay, yo mpe bakisila ye question mosusu nga mpe ndenge natuna eza na bajare mibali mosusu mwasi aza na mwana pour le moment boye aondima ekóma na bamoma mo boye akomi mpe odeklare nga mpe nabota na ngai ye te eza te ke aotikela ngai ye charge en 100%. Soki ozala d'accord ke alinga akutinga na mwana nga wana eza simie. Bonne question. Kopesa réponse? Bon, pour moi, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que mutuso lingi nyama il faut lingana maseki nena makamnenyos. Pour moi, c'est pas un problème. OK. Merci. Namoni ezokende bien. Nakobenga yo oya liboso awa na biso. Yaka kotelema awa na biso. Boya kotelema awa. OK. Pour tout le monde, question. Peut-être qu'il y a souka que c'est rappelé et le comme kolinga kotuna o ezali chance so qui peut question ezalité mabezate. Oza na question souka ngi kobaksa? Eh oui.
Et na tout en rose en relation avec quelqu'un. Relation, mutu aza na relation akoya awa te. So mutu aza na relation akoya te. Niso ekozala so boza matata. Okoya peut tenter chance. Et puis kenana matata kuna na ki tenter chance soko esimba na tikali kuna. Ya on a tuni. Donc aux 100% célibataire. Vie ya mutu aza tantôt plutôt te. Na meka ou non. Poso meka okina libunga. Bon, yo posé à 100% célibataire. Wow. C'est pas ça un papa bana na baya mibale. Bon balinganga bien sûr mais que na considérer na considératé. Pour le moment bon c'est pas rendre moko. Donc